Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Mbota mingi na bino baibozuli bakuya bolandi émission na biso ya nzanga lelo, émission eye toke mingi penza na etuka ya Congo Central, wape pai tokutani na ndeko Papi Kamwasi na ye elongo tokutala ndenge nini bango bazali kosala po bakoka kotombola bongo etuka na bango. Bongo tokele musika te ya mbote tobanda liso na biso. Ami yebisa nano epa na bino, ayebisa biso nini azali kosala. Ndeko Papi Kamwasi mbote. Mbote mama mopanzi sango. Koko yebisa biso, omi yebisa pa balani na biso, pe yebisa bango nini ozali kosala. Ok, nako banda liboso ko se présenter, ngai kombo na ngai Kamwasi Mambweni George, mais ba ebinga mingi na kombo ya Papi Kamwasi, nazali pe mopanzi sango, nazali pe mwana kelasi, nasala ka science politique, soki nzamba sungi na dokota na L1, donc première licence, na préparé TFC na ngai, nazali pe mopanzi sango na kati ya cabinet ya ministre ya Saoudi, donc ministre ya santé, docteur Eteni Longondo. Voilà. Bon papa, yo le bioza mopanzi sango. Omi kotina makambo etali ko mopanzi sango pa ko tia mama bo pona etali ko tombola etukati. Miko eleki tomonaki etuka ya Congo Central ezali ko sala biso penza esengo makasi. Lokwa toza bapanzi sango so okei kuna so zongi boy. Okozonga kana ko sepela. Mais mikolo yo tomona etuka ya Congo Central elali sekola ba compagnie nyonso toza okesa misala kuna ekomi kaka tengu okoyebisa biso soki maso maiwana mauti na nini pe eloko nini bino bana Congo Central bokosa. Oui, nako répondre na motuna na yo mama mopanzi sango ezali ete biso moko nde tokomatisa nkita ya Congo Central. Mais baye bazalaki na biso na Congo Central tomoni ete mes gestion de babengaka donc ba tambusi penza ekolo malamu penza te Congo Central ezongisima ezaka batu te baponi pe yo zala wana. Alors na moniki ba Congo ba malaki pe kotia mwa makelele balobi ah tozomona bato ebele batieli biso awa na Congo Central batu na biso te. Bazolo balokota na biso te misiki lokola mwa polémique yango monaki bato mosusu pe bayi politique bato ba parti politique lokola bato pe ya bundu dia Congo bakomaki non tozomona bato bazali bakonzi baza bato na biso te yango ezongisi mboka sima mais ezali bongo te ezali nde mutuye moko makanisi na bwania nini ozala nango mpona kotembola kita esika yo ozali nga nazali ne Congo mais so batindi nga na Équateur ezaka pa na ngai na kosala bo Équateur pe emata ndenge papa président Mobutu azalaki azwi Mukongo atindi na Bangala azwi Mungala atindi na Kivu ndenge wana donc bato bazalaki wana ezalaki te po mingi bazalaki bazolo balokota ya bakongo te mais ezalaki kaka sekomo baki na bonne foi te ya komatisa Congo Central yango moni Congo Central ezongi sima port ekufi port ya Matadi lelo komi port moko privé za pembe na port maréchal wana makambe komi kaka kuna port ya l'état soko matili kolo ya port maréchal otalibe na port okoko lela masuwa ezate ndeka lela te libende ko lela te vie komi pasi na Matadi to olobi wana makambo ya port privé eza pembeni wana bon concurrence eza mabe o ezabo il faut ba bisike za rebele po mboka ekende liboso privilégié nde ya l'état mutu azana charge ya kufuta bato ebele privé akozwa akoka charge ya l'état te po privé komona zaka na 50-100 personnes mais l'état koza na 2000-3000 agents basala kuna batako na trao CC tout ça bango nyonso baza wana l'état azwi charge na bango oyo privé akokoka te neti na ba privé soki mutu akufi par exemple bana batikali mais na l'état agent akufi mais l'état a continué à foutre bana na ye oyatik c'est différent mais oya l'état so musala so sa mamala mte po le bamakawana te pour Matadi l'équipe port nyoso tuna na nini na ntalo mosuko batu so ba moni mwa mopanzi wana mwa ezo sala na mwa talo ya bia ba okende wapi non ma concurrence eza mabete privé pe à cause de ndenge na ye mais l'état c'est vrai ndenge lobi soki talo eleki l'état atala c'est non tant concurrence yaka ndeta mutu pa tala non biso to kitsa moi ba taxe te par exemple que non batu nyonso yo série moko na yokaki ndebe président Mosé Laurent Désiré Kabila alobaka net ba mituka nyonso ko sala sa population pour na transport
taxi moke makanisi yango wana mutu nyonso akoya na mwa ambulance taxi moke mutu nyonso akoya na biloko akolia taxi moke oye na conteneur eza na bagraine mpo na bilanga kolona taxi moke kaka voilà donc soki mpe l'état revoir batarif na ye mpo esalisa bayi mboka ekozala bien bato bakozonga concurrence eza bien mais l'état azala kaka mobange soki l'état azokotisa eloko te privé azokotisa mbongo l'état akufi siko bato nyonso basalaka na port ya matadi wana bavai na bandako yango moni matadi lelo ekomi soki otali matadi oyoki mawa esengeli mpe na leta asala makasi ye mpe atombola misala mpo misala ekende liboso tout à fait kuna mpe eza kaka makambo ya port te boza na péage ya nani ya national numéro 1 oyo ebeka efutisaka mbongo na katikati wana mpe mbongo ezokota mais tuka ezozonga kaka nsima bo bambongo wana ezokende wapi non kutu ezali makambo nde biso fo todénonce tolobi yango tolembi yango nauti koloba awa na bamwana nsemi ntango batelemaka batelemaka mpe makambo wana ti mbongo ya bapéage mais en réalité mbongo ya péage ekendaka mpona kobongisa nzela wana c'est universel monde entier ezalaka ndenge wana soki ofuti péage mbongo ya péage yango monaka atoki leki na 22h 23h okuta bato basalaka nzela bazosala kaka mbongo eutaka na péage mais nayebi te ke mbongo nyonso ekokeka na kobongisa kaka nzela te mbongo ekozala mpe ebele ekosalisa mpe Congo central na makambo mosusu mais makambo oyo todénonce mbongo ya péage ekendaka wapi molili mama molili soki tolongoli mpe yango kuna na Congo central milona lokola bafufu bamasangu bamakemba eutaka kaka na Congo central na Congo central biloko ebele ndenge na ndenge yango na lobi ezali bakonzi oyo baza korepresente mokonzi ya mboka na kati ya Congo central baza na politike nini nde sika ozali yo moko baza na équipe baza na baconseiller mais bosangisa mayele oza so na balufu wana kutu longo yobi kaka lufu donc bafrontière eza ebele na bafrontière mosusu toyebaka te donc kobanda kuna na mwanda okoma ti na kasangulu tala bafrontière ebele mingi na Angola bilo mosusu ebimaka na nzela ya molili boye na boye soki oke na lufu omona trafic omona ndenge lufu ezoko vivre biloko ndenge eza kokota otala na Croix Rouge kuna bakarte ya vaccination avant okatisa nyonso wana soki osangisi ozomona ezovibre mais en réalité otala na kesi baréalisation eza te donc moni Congo central faut pas auditer Congo central mobimba oui kobanda na mutu kuna faut auditer bango bali bambongo ekendaka wa banzela surtout na kati ya ville Matadi mobulu nzela kobanda Manterne ti okoma na Singini ubeka Manterne Chela okomi na Chela ozwi mutuka okola mutuka mawa poko maliki na Singini kote bakunda président Kasavubu na regroupement Singini wana po yiba kunde na mboka idapo na Singini na groupement voilà donc lukamba bemba nde mboka na yeska bakunda ye mais koma kuna olela ngana kei na zongi na beli to koma kuna boza pe lisusu balingi basalela bino pour un eau profonde siko misala nango kuna eza ndenge nini non misala chef de l'état elobaki ata basali pour un eau profonde mpo bato nyonso to bazozela be yango ekozala mpe kaka boye mbutumbutu kaka mboka Congo central kaka boye na yango na bifo baodite bato fo bato nde bachange bizali baza na vision mpona développement ya Congo central chef de l'état asali par na ye balelaki ezalaki o non batya pont awa Congo central comment dirais-je Kinshasa na Brazzaville bato baboyi babiso to meki mituke lokola babato minene kindaka na point noir bando katsaka awa na Brazzaville Congo central kao mokonza mboka ayokeli peuple lokola ayokelaka base ayokeli base elobi tshena biso oyo ya biso babato wana bapakebo wana olekendaka na point noir ekitaka pa na biso na banana na mwanda kuna mokonzi ya mboka ayoki nde esi alansaki déjà ndenge eza na misala en principe fo ebanda mpo noki lisolongo ebandaki lisusu na masolo bakutanaka chaque vendredi oyo ezalaka mokonzi ya mboka na baministre nyonso na chef du gouvernement babengango conseil des ministres
kuna pe na yoki balobela ki yango déjà vendredi passé makambo ya misala wana ya port wana ya eau profonde na banana kuna esala masolo poto yambaka sikoyo ba pakebo to mona siko clair Congo central ezonga na image nango oyo batu bayebelaki mais maman ndenga olobi soki bazuka bato oyo baza na souci ya province te ekozala mawa to tomber kaka na situation oyo toza nango mais yango lokola état de droit pe ekoti faut bato babanga ko banga ezali nde justice babana pe ko auditer na ba gouverneur audit pe na eye ndenge bauti ko auditer récemment ministre de la santé inspecteur ba ye penza kuna ki deux fois te de osomba biki la sa facture osomba carburant la sa facture donc mais heureusement non docteur Eteni Longondo docteur Eteni Longondo donc somo ayi bakate inspecteur ba donc kamwa que soit outil voyage tango azongaka azongisa mbongo na caisse ya l'état ndenge président Kasavubu ba ko sala ndenge Fachi Beto asalaka ndenge na ebandeli musée pasalaka ngo voilà donc docteur Eteni Longondo c'est l'image il y a président Kasavubu, c'est l'image du chef de l'État Fachi Beton. Donc, félicitations. Kuna aza penza na problème te. Na yango, maboko pembe. Ba faut ba auditer pe na ba gouverneur ba ye ba kabazo gérer ba province ndenge ni. Po bo bangi ezala. Soki bo bangi ezate. Ba se permettre ba sala makambo nyonso. Alors, province ekozonga sima. Merci. Nayoki wanozolo baki okende kitina basingini kaka boy tina na Congo central kapona kotanda nini bo luka mayele nde na nde pa botombole tuka na bino tonde yeni. Oui, wana pe ezangité développement ezangité tozali bani Congo toza ko luka boni to redorer image ya Congo central. Bon na comment kina singini parce que biso to benga Congo central mobimba makunkuma tatu eza lokola nzungu avaye matana moto ezaka na mabanga misato c'est-à-dire lukaya cataracte na bas fleuve biso tozaka eloko moko muyombi bazoloba nga muntando nazoyoka mundi bazoloba wesingombi bazoyoka biso toza ndenge wana mumbeko azoloba manianga azoyoka donc ba Congo tozaka eloko moko yango nakendeki na Congo central kotala pe terrain et à part ça kokende kokutana famille biologique ya président Kasavubu ou azalaki élevé na rang ya ba héros nationaux bana ya président Kasavubu te mais bandeko na ye baza délaissé baza na pauvreté moko ya kosakana te yango na kosala pe état de lieu natala si réellement eza pe ndenge wana nde na kene kotala bango na moni effectivement baza na situation moko eza elengi te alors na yokaki na banzela mosusu ke mokonzi ya mboka akoki pe kobeta tour kuna na Congo central yango nga na kende ki antaki mopanzi sango journaliste d'investigation na kende koyoka bazoloba nini na mona pe nini eza kuna sur terrain nde na kokende na ngai lokola président et secrétaire général ya parti IDPS donc Augustin Kabuya on a souhaité déjà bon anniversaire na ye à Noma Kingai donc porte-parole de l'avant de Savoie donc le porte-parole ya bane Congo. Bon, nakende ki pe na titre wana, na komi kuna, na memelaki bango pe moi elamba ya IDPS na kabela bango. Bazui yango batelemisi yango na kati ya mozole ngabi te. Mozole o ezali na image ya mboka. Bocha drapeau ya parti politique to abito ko chango en guise de reconnaissance parce que ndeko na biso président Kasavubu babosana ye. Babosana ye te basaila ye mausolée. Non, basaila ye mausolée mais ko reconnaître ye comme héros. Premier ministre na ye, babimisi héros. Ba musicien bakufia ba héros. Mais le tout premier président oyo ça ba héros nationaux. Ba musicien. Bazane na ordre wana nde babiki bacha. Ah, ordre ya ba héros. Yango wanati, yango baba biso pe ba héros. Mais comment le tout premier président même maintenant na liste wana yo lobia ba chaki ba musicien ba azate muto abundeli indépendance mundele na force na mbongo yo kebisa mundele non ba bosa na ye na yango la kenei kotala balobi lokola chef de l'état Fachi Beton a reconnaître ndeko na biso héros a commis héros na yebisi yo bango moko ba botelinga drapeau wana IDPS eza ko pepa kuna non
président Fachi abimi na parti oyo yé muta reconnaître ndeko na biso héros biso peut ko tcha drapeau oyo kuna donc ndenge na tali bango me bazana situation ya malamu te naza ko se préparer na kende lisusu na moni pe bino kuna na Congo Central pe moi mbutu eza kuna koyoka na penza ya malunga eza te tanto ba marche ba boy na boy nyoso wana pe zongisaka mboka sima. Bon maman journaliste tout le ba makambo ya développement pour émission na yo c'est lié na développement comme Tsankita mais développement ngo ekokuta na banane ekoya yango moko te ekokuta na bango bazali bakonzi na kati ya province en commençant par le numéro 1 ou le représentant du chef de l'État mais ce qui est aussi mbaté tout ça qui dernièrement na ministre de la santé to na tala bato ya coronavirus na Matadi en tant que mopanzi sango na accompagner ki chef na ngai to arriver sur place to tambola elongo na gouverneur batu baza koloba na zoyoka banzila banzila ya mebeba banzila ya Kembo TV wana kikongo Matadi parce que ça y est bon prendre le bagami kintandu moi liloba ko yebisa na bandeko na biso ya Congo Central batika mobulu bazala na kimia pombo ke kende liboso yebisa bango ni la voix du peuple c'est la voix de Dieu ezali mobuluté ezali revendication ezali na kata constitution ko sala ba marche ko réclamer quelque chose ko dénoncer le komo bomoni malamu te toza na dictature te toza na démocratie état de droit pe ezali malgré ba empêcher ba to ba marcher nga pour ba marcher wana te to ba ko revendiquer te na pour bango te mais sikoyo bango moko bazo mona kezo simba te moi je viens de là bazo bisanga bazo sepena gouverneur na bango te bazo sepena maire ya Matadi te wana maloba na yoki na bana Matadi pe ba bakisi chef de l'état Kombo ba pesi Kombo Fachi Béton Teti Teti pourquoi vous comptez katabi non il est résistant ba bakisi Teti na Kombo ya bana Matadi ba pesi Kombo wana lelo ko ni bana Congo Central ba ko sala po etuka na bango etelema ezonga ndenge zalaka c'est d'abord l'amour toyokana to sangisa yo abike non mutu ya train ya province abengisa ba notable abengisa ba mpaka abengisa ba mpaka ya Congo Central asangisi bango nyonso ya bas fleuve ya Lukaya ya cataracte baye basangani atuna bango to sala nini bikila nini oyo fotofuta kusuza ba Congo makamona pezalaka to salaka boye yango zo sala boye kuna elonga te pa na biso ba Congo to boka ntsamba na maya inkisi to boka makasu boye na boye okomona pe bakame bongi po tout c'est lié biso to ba bantu makamona da rappel lié ozomona ba mpaka bako pese pe mayele azali jeune gouverneur aza jeune nazalaki na ye ministre de la santé m'a présenté ki ngai vraiment pas na ye donc namona ki ye à 0 mètre mais atuna ba conseil pas ba mpaka il y a ça jeune mais atuna ba mpaka ya bas fleuve atuna ba mpaka ya cataracte atuna ba mpaka ya Lukaya makunku matatu to sala nini potolonga na etumba oyo ya développement ya Congo Central mais soki ozobengisa bango te eza pasi pont moko na tshela babenga pont casse certainement na makanisi nga casse eli Kasavubu donc casse en sigle eza na mai ya Lubuzi na scam kute kufa nango kala mais na biso pont wana soko katisi yango nde okenzela maduda ok bakolidiki futu bakipuminanga bantombo yanga basingini pont wana ekomi na état moko ya délabrement eruye elinge bukana bibende na mabaya nazo bazozelaka ka bayoka ke bato bakufi nde koyoka ba surtout bazoka de binoti RTNC bozala wana po mona nte ba mona po bino boleki biso nyonso donc allez bako filmer bako réparer allez faut ba inaugurer bato bakufi mais c'est le moment pont casse eza na maya Lubuzi na Tshela na centre ya Tshela pont de Kobeba c'est le moment. Est-ce que le gouverneur a na batu na batute batu baleka wana ebele po batu wana ba ravita ya biso tikoto to uta na bamboka wana biloko ye na Tshela batu asumi na Tshela muso ke boma muso ye na ba interne ekiti ba mboka muso landi wana ba patu bansioni voilà ba gouverneur pe kala o ya kala ba gouverneur bazaka ba fanda isika mote net ba administrateur du territoire
bango baza kofanda esika moko te baza kotambola epai baye kopesa rapport mpe epai ya gouverneur ye moko mpe ifa tambola kotala estce esalamaka lisusu toyebi te so esalamaka. Non, mais yango zomona même si ata esalamaka mais c'est comme si baza kozwa ngo na considération te yango zomona etuka ekolo ekomi kaka boye Congo central ezongisima voilà quoi voilà. Siko to kombo na suka liso na biso iloba nini ya suka oza nango. Donc merci pour la maloba ya suka na konsenga mokonzi ya mboka d'abord Fachi Beton ba merci ebele ndenge reconnaître ndenge a élevé nkumu na biso oyo biso bantano biso bantano biso bakolo abakoti tolobi te tolomola bakoko ya bantano tozwa siko muyombe akoma président na bako voilà. Donc biso pana biso tokala problème bonate na Congo central biso vraiment problème ezate mais chef de l'état la élevé plaisir ya biso bantando biso bayombe biso banianga biso nyonso bandibu tozo pesa merci na chef de l'état Fachi Beton premièrement et puis mokonza mboka soki akozala na ngonga ayamba bandeko ya président Kasavubu baza na bakomi bandeko ya héros mais vie matérielle ezali mawatro osepela komona bango na misu te baza kolela nzala chaque jour mokonzi ayamba bango et puis baza na liloba moko ezali secret bango yebisa ngo chef de l'état banga babanda kobetela nga lisolo yango ngana si bango kota maloba ya ye moko chef de l'état boyebisa ngate bo c'est la soki nzambe asungi ayambi bino boyebisa ye secret ngo ezali entre makambo na bango ya famille na président Kasavubu na ye moko chef de l'état bana secret boyebisa ye donc chef de l'état Fachi Beton mfumu di tunga donc maloba ya suka na koyebisa na bao baza ko diriger Congo central bras de fer ezana tina mon côté bolingo bomoko bondeko nde ngako batisa Congo central na biso mais bakonzi baye bakobengisa ba notable Kinsuki Mate noye no mwa kinzonzi batuna nini ezo simba te na Congo central to sala ni luka bampaka mais yo moko okokasi po bakongo baka mystique moko mona zo lobata na makambo ebele afani bakongo bata parmi bato bata difficile à gérer parce que mona zo lobate mamonambwa mafuela ko mbundu mais tant que fuela zo kufa kata mutema mboka zo kufa mais faut baloba mais avant baloba faut bengisa bango soko bengisi bango baye mais soko bengisi bango te. Voilà, merci. To kanisi bandeko bantu kombo na suka liso na biso na mona mboka papika mwasi ndenge auti koyebisa ye azali bongo moko ya bane Kongo ya etuka ya bakongo to kanisi to komi na suka bolandi maso ndenge auti koloba to koliki ate bakambi ya Congo central bakobenga bandeko na bango nyonso na bankumu na bato bakobenga bakofanda basolola pona kotala ndeni bakotombola etuka na bango ekende liboso po etuka ya Congo central toyebelaka yango boye te ezali soki okei kuna kozonga esengo mino nyonso libanda mais sikoyo eloko moko ya malongo ezali lisusu te kasi bandeko mosusu mpe ya bituka mosusu oyo baza na posa mpe baya koloba oyo etali bituka na bango babenga biso nimero yango wana tokokutana na bango mpe tokosolola totala mpe ndeni bango mpe bakokotombola bituka na bango botika ya malamu topesi bongo bino nyonso mbote topesi bongo mbote mingi na bandeko na biso ya Congo central ndeko na biso Jean-Paul Bandulu asungi biso na bilili Patusi Maye oya bongiseli biso bilili po bikoma bisika bozwa topesi ye mbote pe malambo tika kolanda RTNC oyo ezali bongo église au milieu du village.